ba rejoindre Mutoto Bengaki Kanambe, alias Joseph Kabila, ba rejoindre ye pona ko combattre sikoyo, fils du pays, mwana mboka, bisonyo soto yokanaki ke Congo il faut ezala libérer. Bandeko Bana Congo, Eza Oyabino Mobundeli, Fourmi Rouge. On dirait qu'il y a 613e bataillon na Canada. Oyo boyebi. Ope boyebi te, boyeba ete ba bundeli na bino. Ba Fourmi Rouge, tozali toujours debout avec le commandant suprême, Yeme Commanda Bamou. Tozana tan ya ko trenete, toye ko kitisa lo kito. Pona Bana Congo, pona diaspora nyostu. Tango koki, pona to appliquer dernière formule. Oyo ya libération finale. Asso finale. Poto silisa masolo babruhaha. Nyoso ezali ko traîner na kati ya mabele ya Congo. Voilà pourquoi oya bino mobundeli na yeko yebisab diaspora ba mama bana bilenge bo fongola miso. Bana Congo ba mama ba tata ba mama bo fongola miso to komi na tango ya koyeba qui étaient les vrais combattants, qui étaient les vrais résistants combattants et qui sont les faux. Narancho bazako sione na ba réseaux sociaux bozo mona ndenge ba oyo balobaki ba résistant combattant ba rejoindre FCC, ba rejoindre Mutoto Bengaki Kanambe, alias Joseph Kabila, ba rejoindre ye pona ko combattre sikoyo, fils du pays, mwana mboka, bisonyo soto yokanaki ke Congo il faut ezala libérer na oyo tolobi mwana mboka zuwa bokonzi to chaye maboko. Mwana mboka zui bokonzi na formule esengeli ke to telema lisusu po to déloger ba oyo bazana tendance ya ko telemela ye na dernière phase oyo mais tozo mona bandeko na biso ba résistant ba tourner do ba keko rejoindre Kanambe na formule oyo ba bandi ko bundisa président Félix Antoine Tshisekedi, fils de la promesse, mwana bilaka. Lelo ba kimbangiste, diaspora ba combattant ba lobaki bazako confesser prophétie ya kisimo kimbangwe kokisama ba kangi monoko. Commandant suprême na tuni prophétie ekei wapi. Prophétie ekei wapi. Commandant suprême toye ko rejoindre bandeko na biso ba combattant ya IDPS avec fils Mokoko. Otolobi biso nyonso le 19 bana Congo na kati ya Kinshasa, dernière formule ezali Congolais telema le 19 biso nyonso ba Congolais ba Kinwa nyonso mama tata mama mema mwana cha mwana na mukongo biso nyonso to se retrouver na échangeur ya limité pona to sa la première phase. Il y a marche pacifique, Kobanana échangeur et limité, qui n'en a parlé du peuple. Tout démontrer FCC et que c'est le moment, c'est le temps de la troisième voie qui est le peuple congolais de réagir pour tout déloger Batu Oyo. Tocha barrière na Batu ya FCC Oyo babandi ko se moquer na peuple congolais. Voilà, commandant suprême na yekaka ko rejoindre ba combattant na biso ya IDPS. Ba combattant na biso ya IDPS oyo bazali na discours tozali na combattant poto déboulonner sikoyo. Avant président Félix akoma na pajwana biso ba congolais bana Congo première phase ya marche pacifique. Toza ko déboulonner FCC oyo ba se moquer na biso malgré to pesi bango mois 2 mois oyo 3 mois oyo mais to monique ba bandi oyo ba assassin ba criminel oyo ba comprendre masolote ba lingi ba saka na biso peuple congolais. Voilà, il est grand temps armé na biso phare de Sebala qui ça a été ya solo bazali derrière peuple congolais. Bazali derrière des présidents na bango, les commandants suprêmes, Fachi
Antoine Tshisekedi Tshilombo bazali derrière pour na ko soutenir peuple oyo azali prêt ya kokanga Kanambe Hippolyte Joseph Kabila peuple oyo azali prêt ya ko déloger Jeannette Kabila azali prêt ya ko déloger Joe Barubero ba Rwandais oyo bazali toujours ko sakana biso derrière les collabos. Voilà tozana mingi ya kolobate le 19 avril oyo na 11h. Tout Congolais, to rejoindre Fils Mukoko na équipe na ye, na échangeur ya limité, to ça la première phase ya marche na biso pacifique, qui n'a parlé du peuple. Et ouais, ça, premier message d'avertissement, to ça la deuxième phase, soki ba yokite troisième phase, ezali fin. To lingi présence ya batwa na te, na kati ya parlement, na kati ya sénat, na kati ya gouvernorat ya ba province nyoso ya République démocratique du Congo to lingi koyoka solo ya FCCT. Trop c'est trop, c'est l'heure maintenant que le peuple congolais toza kozwa destin ya masolo oyo po to silisa yango fachi asala musala na ye oyo azanango na susi ya bana Congo to mona penza sourire na biso kokisama. Ingeta, commandant suprême, tozana bino chaque jour oyo, pour la journée ya le 19 avril oyo zali vendredi, Congolais kotika nanda kute, mbele betami, biso nyoso Congolais nyoso na échangeur. Ba commune nyoso sika bozali, bo s'organiser pour na ko rejoindre palais du peuple, FCC oya se moquer na biso, te démontrer que le peuple reste le peuple. To rejoindre bandeko na biso ba combattant ya IDPS na bomoko to sala musala o ya kosikola mboka. Ingeta tozana bino susu un jour après pour na ko continuer mbela oyo. Merci Nzamba Zwa Lukumu pour la libération finale ya République démocratique du Congo. Merci, à tout à l'heure.